tobeli nzamba Israël esimbi te nzamba Israël yango na minute oyo moko kuna Israël bitumba nzamba Israël yango kuna na bango asa miracle te teke bango bajufu kuna basengi style mpo babondela lelo tala ye te mutu akopesa biso solution nani nzambe wana nzamba Israël nzambe na Afrika aza baba aza évêque amonaka te ayokaka te aza mpona nzambe yango kasi kuna na Israël nalobi nzambe yango na Israël asa pe miracle nzambe oyo bakongole babelaka nzambe ya Israël nzambe ya Abraham siko nzambe ya Israël azozwa frappe na Iran kasi nzambe yango asa pe miracle te po akanga bamisile wana sikoyo nga nasengi bapesa matoi mpo bangunza bapesa biso matoi mpo bachrétien badirige Afrique tozwi résultat malamu te suksi nango kaka babe kokufa donc bamaladi bitumba sikoyo batikela biso bangunza todirige siko akota na internet omonake peuple bakiti na batamboli na nzela bazosenga ira pardon mpo bazokufa trop bino bolingi to bandobela nzamba bangunza nzambe na biso ya bakoko papa ingratitude condamnable ndenge mpe Israël kuna ezoyinda kuna eza wi fumudimbango moto azoningisa partout lwamba papa fumudimbango azoningisa fumudimbango bino omonaka eka fumudimbango boyokakaki mbango boyebi valeur na te boyebi grandeur na te les premiers anges du monde étaient créés avant baange tout avant Jésus Mahomet Bouddha c'est fumudimbango c'est le nzambe aza confondre mokili nzambe na minute oyo azo confondre mokili parce que lelo banoir na mitu ya banoir bakoma komona Israël lokola extra moko boye Israël on dirait ezalaka na planète terre te on dirait ezalaka na monde spirituel on dirait Israël moko Israël eza neti Angola Israël eza neti Congo Jérusalem eza neti Luanda Jérusalem eza neti Kinshasa na kolingo loba boye te Jérusalem eloka Congo te Israël eloka Angola eza pays Israël eza mboka oyo nzambe apona pepe oyo nzambe apona bakata sima otoko biteni batie na morgue jour bakebimisa ebimba ke kuta ye mobimba toza na bangunzi oyo basala bamiracle koleka Jésus koleka Mahomet koleka bandaki bien tosokisa bien toza na bangunza oyo basala miracle koleka Yesu sima otoko basala miracle koleka Jésus lwamba fumugimbango kutu koloba te ye prêtre de prêtre ye kutu asala bamiracle donc na niveau mindele kutu abenga ye nzambe papa bana Israël bakosa biso na komba nzambe bakosa biso na komba nzambe ya Israël bakosa biso na komba nzambe ya Israël nzambe ya Israël awa na Afrique aresista kuna na Israël mais awa na Afrique aresista te bango nde kutu nzambe wana yango nde ekokotisa biso na esclavagisme na colonisation nzambe wana yango ekokota poso lelo biso toza reculé parmi les 4 races du monde race oyo eza reculé na minute oyo eza avancé te eza race mpona nini suite ya bareligion wana ya christianisme islamique bouddhiste bitumba na Congo na Afrique awa bakezwa drapeau ya Israël drapeau ya Congo bakesenga enveloppe na président basengi stade mpo babondela mpona nini mpo nzambe Israël asala miracle mpo guérison sikotala bango moko nano bato babandi bitumba batumboli bafrappe ntango babandi kofrappe bango basengi stade te mpo baprie ke ange Gabriel ange soki Jésus asala miracle mpo akanga babombe bango bautilize bacontre attaque babimisi mpe bamisile bazo atake nzambe ya Israël mais soki eye kote na biso bitumba ebandi bakekosa président na baprésident biso ndenge baza na bango bainconscient spirituel alors biso bangunza so batikeli biso kaka na mitio babedi ye mboka epa bangunza papa une année c'est trop okoyoka changement mais bino déjà bato bayebaka no te soki nzambe na bino azalaka ndenge nini nzambe na bino azalaka nani nzambe na kasi sikoyo ozopose problème yango wana kuna babeteli biso lisolo ya nzambe ya Israël bino mpe boyawa bolobi nzambe na bino ya bato mwindo siko nzambe yango aza ndenge nini aza kaka nzambe moko wana akabomi mpa baisraélien akabomi mpa bato ya moyindo to banzambe yango bazaka ebele sikoyoki ancêtre oboyi yango kaka au nom de Jésus kaka au nom de Jésus au nom de Jésus esalami eza eloko te ezali na obela David nini au nom de Jésus esala eloko te eza komba motu ozobela au nom de Jésus
et ça là et nous avons la David Owen et Au ça nom de Jésus. et ça n'a fait un pratiquant Selon la Bible, biso tous ça peuple de Dieu chaque peuple bazalaka na terre promise oyo bapesa bango balaka bango bapesa bango pa bansacre na bango mais comme si la Bible elobaka Israël kasi yango na Bible elobeli Israël mpo eza na Israël biso mpo toya koretrouve na ngola awa tuta. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission, Nabino Obolingaraming. Donc, on est sur www.logitv. David Wembe Masola, Balabala, comme d'hab, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, et c'est David Wembe dans la Sarabino, na Bete Rabino Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça. Vraiment, Namboka, Oyo, Masola, Balabala, toujours, Lelo. Zabongona Fumo Papa Luamba Madita et avec Papa Luamba on va se de parler à long et à large monde spiritualité na minute oyo ba chrétien baza na position nini ndenge balobaka ke Israël ezamboka oyo Nzambe azalaka na bango ezamboka makambo belé mboka ya promesse selon l'église autolobaka église des noirs bazalaka un peu moins na contradiction ya Dieu oyo ya Israël oyo biso nyonso toyebi par rapport ya makambo tozomona baguerre na kati ya Israël et Papa Luamba aza obligé bongo à expliquer biso pourquoi makambo bongo ekoki kosalama aussi longtemps que ba chrétien balobaka Israël eza terre moko béni makambo bongo et koki kosala mate donc bo bouger te bozala wana penda boyoka ba révélation oyo tokosolola na Papa Luamba matondo ingeta Papa Luamba bonne santé ba santé vraiment na ngolo ya batata na ngolo ya fumimbangu na ngolo ya bakoko vraiment ça va batela toke ni malema bonne église. En tout cas, l'église, ce qui est maintenant, malamu po, toza na moment moko, molimo vraiment est commis juste ya koza conclusion ya mission oyo elaki. Alors, l'église, toza na terre, to comme na terre construction, toza tonga temple, na niveau ya direction générale na Matadi. Temple vraiment oyo ekosangisa bayindo nyonso ya mokili mobimba. Donc, construction nango tokobanda yango le 2 juillet. Papa Luamba bokoyaka na Nzambe ya Israël te pona nini? Nzambe ya Israël eza Nzambe bapaya eza Nzambe na biso te mais tolobaka ya nyonso Nzambe ya bana Israël oloba bien bana Israël na bana ya Israël kuna tozomona les 12 tribus d'Israël na kati ya 12 tribus d'Israël biso toza te ni bayombe ni basulani ni tout ya Afrique ya o baluba baswahili banani nyonso bakamerunais les 12 tribus wana eza te na Nzambe ya Israël na kati ya Nzambe eza biso bayindo mpe toza na 12 tribus na biso biso mpe toza na 12 tribus na biso oyo eza descendance ya biso banoir so lelo nazomona David Wembe lelo nazomona camerounais lelo nazomona angolais lelo nazomona congolais po touti na baancêtre na biso. Pour les premiers ancêtres noirs, c'était Osiris na Isis. Bango nde baboti bana mibale bana wana baboti 12 24 titres ba ko sala 12 tribus d'Afrique. Biso pe touti na descendance na biso. On est ya guerre na Israël bitumba ezobundama. Et Papa Luamba na Bible to ba chrétien balobi Nzambe aza Nzambe ya Israël. Nyoso totangaka oyoka kaka komba Israël ezalaka ba souvenir ya Israël Nzambe alobaki peuple ya Israël bakozala boye na minute oyo bino bayindo bozomona makambo oyo ezokomela Israël ndenge nini? Bon eza malamu mingi mpo Nzambe azo confondre mokili Nzambe azo confondre mokili Nzambe na minute oyo azo confondre mokili parce que lelo banoir na mitu ya banoir bakoma komona Israël lokola extrême moko boye Israël on dirait ezaka na planète terre on dirait ezaka
dans le monde spirituel, on dirait Israël, Israël les années Angola, Israël les années Congo, Jérusalem les années Luanda, Jérusalem les années Kinshasa. Jérusalem est le Congo, Israël est le Angola, Israël est un pays, Israël est un pays, et ça Israël est un pays. Parce que Israël yango batu bango moko tiango neti bango baza ba super na ba niveau spiritualité. Bango basala la spiritualité na bango mais bango te basudisi spiritualité. Israël baza na niveau na bango. Chaque race baza na spiritualité na bango basala la ka. Parce que biso temake to se baza mingi na yekoma lelo soki bitumba na Congo na Afrique ya bakezwa drapeau ya Israël, drapeau ya Congo, bakese na enveloppe na président basengi stade po babondela pona nini po nzambe Israël asala miracle po guérir. Sokotala bango moko nano bato babandi bitumba batumboli ba frapper tant babandi ko frapper bango basengi stade te po ba prier que ange Gabriel, ange Jésus asala miracle po kanga ba bombe bango ba utiliser ba contre attaque ba bilisi pe ba missile ba to attaquer Zamba Israël. Mais ce qui est côté na biso bitumbe bandi bake kosa président na ba président biso ne bazana bango ba conseil spirituel bake kosa bango ba ndimi na bango ba pesi bango stade tamu kaka eloko nini mona na to so ba seni stade pour ba bondela après ko bondela stade catastrophe bitumbe ya makasi pour la nini nzambe o bagenda ko dédier mu nzambe ya Israël azalaka te na biso na Afrika hein yete mtako pesa biso solution nani nzambe wana Zamba Israël. Nzambe en Afrique aza baba aza évêque mona kati ayoka kati aza pona nzambe bango kasi kuna na Israël na lobi nzambe bango na Israël asa pe miracle nzambe o ba congolais ba belaka nzambe Israël nzambe ya Abraham nzambe Israël azoza frappe na Iran kasi nzambe bango asa pe miracle po akanga ba missile wana ekoya te spiritualité c'est vous avez maîtrise mais vous beaucoup ma bazomba ba manipuler bino na niveau mo ça na ti en spiritualité c'est na fausse conscient pour ça la spiritualité ba pasteur temaki ba biso ba africain to ça ba inconscient spirituel yango ba manipuler ba biso na ba no ça ba théâtre ba sala bandaka ba prière wana ni yango changement ni to ça catastrophe na catastrophe sikoyo nana sengi ba pesa matoi pa bangunza hein bapesa biso matoi po bachrétien badirige Afrique tozwi résultat malamu te suksi nango kaka babe kokufa donc bamaladi bitumba sikoyo batikela biso bangunza todirige siko tobeli nzambe ya Israël esimbi te nzambe ya Israël yango na minute oyo moko kuna Israël bitumba nzambe yango kuna na bango asa miracle te teke bango bajuifu kuna basengi style mpo babondela lelo tala kota na internet omonake peuple bakiti batamboli na nzela basosenga ira pardon mpo bazokufa tro bino bolingi to bandobela nzambe bangunza nzambe na biso ya bakoko papa ingratitude condamnable bato oyo basali mpo biso tozwa indépendance eza bangunza na biso toyoka histoire awa toza na Angola toyoka histoire ya Simon Otoko balongola ye motema mpo na nini mpo azalaki révolutionnaire atelemaki mpo na korévolute mpo na biso bayindo toza indépendance bamndele bapotike balongola ye motema mais miracle ya bakoko Simon Otoko abandaki koloba bamatie na likolo ya avion mpo bakende kobwaka ye na océan bamindele mais ta bamatie na avion mpo avion décollé avion komi na espace ekangami ezokesi ti basengi Simon Otoko pardon bazongisi avion bakata Simon Otoko biteni batie na morgue jour bakebimisa ebimba kuta ye mobimba toza na bangunzi oyo basala bamiracle koleka Jésus koleka Mahomet koleka bandaki bien tosokisa bien toza bangunza oyo basala miracle koleka Yesu Simon Otoko asala miracle koleka Jésus lwamba fumuki mbango kutu koloba te ye prêtre de prêtre ye kutu asala bamiracle donc na niveau mindele kutu abenga ye nzambe papa omoni mokili eza na confusion surtout biso banoir de take tokokontinue kaka kocroire na banzambe oyo ya baveugle bayokaka te bamonaka te toujours catastrophe Afrique eke liboso te ekobonga te bapaster wana biso tobenga baza bapasteur
to baza pona ko distraire peuple pona ko s'enrichir bango moko mais pona o etali objectif o bazo salela ezati tu na pasteur objectif neza yo ça me la l'église abima o ina ça objectif na bino l'église on est là catastrophe yo kana tozo luka bokonza likonza likolo ko lukela moi parce que bien ye pasteur na terre ya bible konza likolo bato basambelaka mpona objectif papa lwamba madita na ndenge mabe te nakendaki na ebembe moko boye nakuti paster aoteya paster aza koexplike moto lola alobi bakaro oyo biso toza yango na ndako ato tie marbre yebaka na lola eza ya plus cher koleka marbre songo mona mituni donc c'est le paster wana si akenda da lola eza mensonge donc bapasteur bakoma kocreye baspectacle moko boye bazala explike bato lola ayebi yango te akenda kuna wapi na ndoto to na invisible yo koma na yo awa zanga na yo eloko me lukaka bokonza nzambe ozomona te eza kozanga eza inconscient donc awa soki oza na mbongo te na lolo oza na mbongo nalobi nzambe ntango asala likolo na se eloko ya liboso asala atya richesse atya na planete te mpo nani po biso bato tomvwama tokóma na mbongo bongo te soki ndenge nini azoboya richesse awa azoboyela likolo ya likolo kuna ya ebian eza monango ata na vision eza batéâtre omoni baeglise oyo toloba yango bien soki lelo afrique ezoki liboso te mpo nani baprésident na biso baconseiller na bango bapaster baabe oyo bapaster baabe wana bazalaka inspiré te bazalaka bato basalaka théorie sans pratique bazalaka inspiré te conseil ya malunga nini bakopesa mpo makambo ezoya alobi bayebi yango te batatonaka conseil nini ya malunga bakopesa yango nde ozomonaki baprésident na biso baza na confiance lisusu te soki azoki bokonzi fo akende na Rome na Inde akende kozwa médaille mpo na nini bazalaka inspiré te baza na spiritualité te or na moment oyo baancetre na biso toza na baspectacle moko bapentacle moko pardon oyo baancetre na biso eza très poussa koleka bamédaille oyo banozala na Inde mpo na minute oyo médaille eza so na ntina te ata okozwango ndeni bapaster baprésident bazwaka bamédaille wana ezaka mpona baprotéger corps physique mais spiritualité na ye aza pauvre donc veut dire journée na ye ya suka kokufa maatro bilelo prison spirituelle bino bayindo ndesi na minute oyo bozo remarke nini aussi longtemps ke bino bokroyaka na nzambe ya Israël te ekomona Israël na guerre bino bayindo bozoloba nini yango nauti oloba awa ke nzambe azoconfondre mokili kolakisa ke eloko oyo omoni kokosa na komba nzambe eza mabe mingi bana Israël bakosa biso na komba nzambe bakosa biso na komba nzambe ya Israël bakosa biso na komba nzambe ya Israël nzambe ya Israël awa na Afrique aresista kuna na Israël mais awa na Afrique aresista te bango nde kutu nzambe wana yango nde ekokotisa biso na esclavagisme na colonisation nzambe wana yango ekokota poso lelo biso toza reculé parmi les 4 races du monde race oyo eza reculé na minute oyo eza avancé te eza race ma mpo na nini suite ya bareligion wana ya christianisme islamique et bouddhiste yango nde esaliki bapays na biso afrique ese reculé mpo na kati ya religion kuna tozomona spiritualité na spiritualité kuna sikoyo tokomona baentité ebele oyo te tomoni ke bagénie baancetre baange banini na baentité wana baséparation ya badivinité wana kuna nde tozomona basecret oyo etali batechnologie parce que génie ye moto akopesa motu mayele mpo asala technologie asala libende asala boye sikoyo biso temaki toza kaka bible eyela biso kaka théorie na théorie sans pratique et mensonge bible eza na 88% ya mensonge bible nde eza bongo ekosa nango biso eloko nini ya malunga na bible tala sikoyo monde tala Afrique lelo deki banditisme ekomi na bato makasi mpona bato soki babungi nzela ya nzambe yebaki catastrophe ekoya donc mabe ekokoma makasi mpo saint esprit eza su na bino te babandi bakokoma bamabe ekokoma kimotema mabe ekoya mpo boza susu na saint esprit te mais soki bokomi na saint esprit wana ekomema bino kaka na bolamu ekomema bino na mabe te alors biso bangunza so batikeli biso kaka na minute babedi ye mboka epa bangunza papa une année c'est trop okoyoka changement
mais bino déjà batu bayeba non te so nzambe na bino azaka ndenge nini nzambe na bino azaka nani nzambe na kasi sikoyo ozopose problème yango wana ozobeta mpe kaka lisolo ya nzambe kuna babeteli biso lisolo ya nzambe ya Israel bino mpe boyawa bolobi nzambe na bino ya bato mwindo siko nzambe yango aza ndenge nini aza kaka nzambe moko wana akabomi mpa baisraelien akabomi mpa bato ya boyindo to banzambe yango bazaka ebele nzambe yango topesa deja baexplication na baémission otioleka nzambe aza moko nzambe aza neti tokozwa exemple nazwa exemple moko terre à terre mpona compréhension ya bato nzambe aza neti président de la république mais na kati ya république toza na baprovince chaque province aza na représentant na ye oyo babengi gouverneur le gouverneur alwanda na ya kabinda baza bagouverneur mais gouverneur ya kabinda akoya komanipule gouverneur ya lwanda te gouverneur ya lwanda akokende komanipule gouverneur ya kabinda te lo baza différence na ndenge bonzambe ezali nzambe aza moko oyo akela likolo na se ye aza divine donc azala mpe akozala siko na nzambe wana nde moto akabola barace ndenge akabola barace ndenge mpe akabola bonzambe ndenge akabola bonzambe ndenge mpe akabola balangue ndenge akabola bolangue ndenge mpe akabola façon ya kovivre ya bato alors soki bino hiérarchie oyo nzambe apesa bino soki eza bozorespecte yango te bokokende vers libulu bokende na négatif preuve ane bana ya israeli te bazalaki na egypte toloba yango eya nyonso moïse ntango akelibere bana ya israeli ase présentaki mpe moïse alobaki nani na moïse ni ngai jehova nzambe oyo bakoko na bino basambeli na abraham isaac mpe jacob alobi bana ya israeli ngai jehova nzambe oyo bakoko na bino basambela ibrahim mpe jacob est ce que bazalaki bacercle ya egypte te mpona egypte banosambela de d'israël du soleil osiris mpe isis les premiers ancêtres des noirs ozomona donc eza différence entre bonzambe na biso bato na mokili alors bango sikoyo ndenge bayaki na esclavagisme wana nzambe bakoko na biso nde moto atelemaki alobi na fumuki mbangu na bangunza oyo baleka bokende bolite mpona kolibere peuple wana na esclavagisme oyo bango soki bayelaki biso so lisa sali bonzambe mpona nini bakotya biso su na esclavagisme ye eyeninga sali noyokonayo kobetanga lisusu mpona nini seki elingi elakisaki bango baza na chemin bayeki kolakisa biso chemin malamu te sikoyo bakoko na nzambe ya bakoko na biso wamba komona ye wamba wa pungutulendo nzambe oyo amimonisaki epa bakoko na biso wamba wa pungutulendo wana nzambe ya biso banoir lofoto benga komona echanzaka te komona eza wamba wa pungutulendo oyengoloba nini alingala ingoloba aza bokonzi ya bakonzi wamba wapungutulendo wamba mokonzi mpungu puissance spiritualité tulendo nguya wamba wapungutulendo so ye wana nzambe nde ya bakoko na biso amimonisaki donc soki tolandi ye te yebaki biso baafrikain mwa tokende liboso eza te donc solution na minute oyo papa lwamba eza nini solution nini esengi bayindo basala na minute solution na minute to recourir à l'authenticité tozonga na nzambe oyo bakoko na biso basambela olingi olobake bapaster nde bazomona israel ezobeta mabongo seke nzambe azaka nzambe ya israeli te nzambe aza kaka israel te israel epuis israel oyo babunda na bana na baarabe mpona ni bango batakaka bango balingaka badomine monde yango ekóma kaka bango topo baza bana oyo baza peuple de dieu oh papa selon bible biso nyonso toza bapeuple de dieu chaque peuple bazalaka na terre promise oyo bapesa bango balaka bango bapesa bango mpa bancêtre na bango elobaka israel kasi yango na bible elobeli israel mpo eza na israel biso mpo toya koretrouve na ngola awa touta na nini na muya oyo touta na bakachopa oyo touta na basudan lelo tobengi basudan tobengi banini toye kotonga egypte après egypte tobandi kokita toye kotonga kalahari toye kotonga afrique du sud toye kotonga zimbabwe toye kose retrouve na manianga baye kotonga royaume congo oyo babengi na mbanza congo après royaume congo nde place topanzana alors eza na bancêtre baprophète na biso oyo basalaki biso tolongwa na egypte
po toya ko se retrouver na terre promise na biso na minute oyo eza Manza Congo po na biso ba africain pourtant ko na biso na Egypte toya ko se retrouver okalia na Manza Congo ukomba ele toma maître eza histoire na biso ba livre na biso ezali totanga biso totanga Manza Nsanda biso totanga Manza Nsanda siko na kati ya terre promise wana eza ba terre oyo ezalaka ke place balongoli bino bokolongwa ntango Egypte ekokwea na masumu Egypte ekoya masumu nini Egypte akwea na masumu mpo babalana noir na mundele ezalaka interdit na temps ancestral noir ekobanga bala mundele te ntango babali yango bakwesi puissance pouvoir nde wamba bapungutulendo atelemisi ange moko babengi Mbemba Zulu alongoli bango kuna bayede ko se retrouver na Kalahari kuna nde bavandaki ta balongo na Kalahari ba makambo ekobeba lisusu baye kotelemisa lisusu babengi Nekuba ye kotema baye kotelemisa su Neluba Nembangala Nkodi ti baye kotelemisa Mbemba Zulu eye ko se retrouver na Manza Congo na manyanga Manza Congo kopa kuna nde sikoyo ezalaki terre promise oyo balongolaki biso na Egypte poto donc pouvoir oyo esalaki na Egypte yango ekosala na Manza Congo alors histoire na yo fo omiye bango nano avant obeta histoire ya banini biso baprofete ebele baya na nguya moko ya kosangana te mpona kolakisa ke biso bayindo mpe toza na pouvoir moko ya divinité différence eza entre biso na bana eza biso bayindo soki tolingi développement tokende liboso il faut tozonga to recourir à l'authenticité toyeba bavaleur na biso toyeba bavaleur ya mabele na biso mpo lelo ezokoma tala malédiction na biso euti makusika ebele bachef coutumier nde batekaka bamabele wana basalaka mabele batekaka yango te yango te soki ke bamalédiction tozomona babénédiction eza susu te na bamboka bokolo na bilanga ebotaka susu bien te bokosala bambisi ebimaka susu bien te mpo bozoteka mabele batekaka yango te balouisaka yango soki boteki mabele boteki richesse boteki puissance spiritualité na bino parce que manque ya connaissance na chef coutumier chrétien parce que yo chef coutumier oza chrétien osala nini osala or christianisme ezopekisa coutume mais yo chef coutumier okomi chrétien fumu yisu me chef coutumier ekwaka bamakazi batyamba baluzimu eske mikazi na tyamba na luzimu eza na bible eza inconscient bachef coutumier na biso bakombela inconscient bazoyeba lisusu mambo osala te or il faut azonga na kinkulu na kiancestralité kuna nde akozwa sikoyo bavaleur akoyeba valeur ya mabele valeur ya mai valeur ya mbisi valeur ya nini na balobaka na biso comme si bakinkulu wana ancestral yango nde eza kindoki bakretien balingaka yango te comment ça fait si sikoyo kotinda biso tozongela na kibokoko na biso lwamba bakretien bazala basentimentaliste so oke na kati ya Israel omonaka te bajuif basalela bakabale omona yango te bajuif na kati ya Israel basalelaka kabale basalelaka ancestral même kutu bible ezolakisaki ancestralité Jésus abelelaki bancetre na ye babimaki eza ancestralité Moïse akendaki tout alobi Abraham Isaac mpe Jacob baza bancetre bongo ye ekomingi ndoki bancetre baza banani bato bayokaka kaki nkulu bokoko bakoko bancetre baza bapremier ange protecteur baange oyo baprotégeaka biso oyo bazalaka en collaboration entre les anges gardiens bango babengi bancetre donc lelo po biso tozala na pouvoir tozala na protection ezosenga fo tozala contact na bancetre okeboya bancetre yango tozomona ke bazosakanela biso na badema nganga ke mpe abomi mutu ayibi mutu asakrifie mutu mpo ya nini toza en contact na bancetre te konganga ningana azopraktike esprit moko boye négatif esprit wana négatif azotravaille na bamilimu milimu wana mpo oyo ezala contre attaque ifo aza contre attaque na baesprit so esprit wana yango babengi ancestralité sikoyo yoki ancêtre oboyi yango kaka au nom de Jésus kaka au nom de Jésus au nom de Jésus esalami eza eloko te ezali na obela David au nom de Jésus esala eloko te eza komba motu ozobela au nom de Jésus esalami ezali na obela David ewemi au nom de Jésus esenga fo un pratiquant omoni nga soki otakenga na ndango nanga na opesa retour mpo ani naza pratiquant spirituel nayebi nini nakosala makasi nini nakosimba mpo retour eya un pratiquant
sikoyo na minute oyo yo ozobelelaka au nom de Jésus au nom de Jésus eloko te alors yango lonki ancestralité ndenge tobungisi yango protection ekimi biso bénédiction ekimi biso connaissance ekimi biso makambo nyonso ekimi biso yango tokomika espoir tozelaka na poto mondele asala atindela biso po biso torena mabele na biso ezotelengana na yango awa tozokosala bilanga te sikotala 3e guerre mondiale ezoya nayebisa bino na mission moto ça si je me trompe pas na ba 2022 2023 nayebisa bino 3e guerre mondiale ebandeli nango eza na 2025 nayebisa bino soki oza na mémoire na bamission so balandi baémission babeti David Wome bata baémission eleka bokomona yango donc 3e guerre mondiale donc 3e guerre mondiale ezobundama mpo ya nini mpe na libération ya race noire ntango race moko etelemaka nzambe aliberaka race mokili ezalaka kimia te mokili ezalaka bouge yango tozomona baguerre bacrash ya bavion baaccident batremblement baouragan bambula makasi bandako ezozinda soko nzambe alinga sukola sikoyo épidémie moko elingeya bolandanga bien épidémie moko ekoya épidémie wana ekofrape kaka banani bato baosalela mabe so oza nganga oza ndoki oza moto mabe misala mabe épidémie wana ekofrape tala kala mingi te bato balingi babanda kopakata bambango tiki mpena motakala bami mbango ofumuli mbango soko alinga sala mosala fumuli mbango alinga komba do bato baosala bamagie ndoki kala mingi te balingi basamba fumuli mbango kala mingi te balingi basamba bango moko yo soki oza na miso ya komona mibale te bato baza na miso mibale baomona deja malaya na bango esika ezeyela fumuli mbango asiliki bongo yokani si fumuli mbango akoya koyala mokili pamba akokomba asimba ekombo oyebi te histoire kombo wana eza mpona kokombo ndenge mpe Israel kuna ezoyinda kuna eza wi fumuli mbango moto azoningisa partout lwamba papa fumuli mbango azoningisa fumuli mbango bino omonaka eka fumuli mbango kaka boyokakaki mbango boyebi valeur na te boyebi grandeur na te les premiers anges du monde étaient créés avant baange tout avant Jésus Mahomet Bouddha c'est fumuli mbango c'est lui le roi des rois les premiers anges créés dans Nzambe c'est fumuli mbango aussi c'est biso le bani okoloba obi oza makambo oloba bon makambo ekosila te makambo ebele ngonga olingo bakisa nini papa lwamba olingo bakisa nini bon eloko kobakisa eza nango ebele mais bandeko na ngai esalaka nga mpasi nde naomona ke bamboka na biso mpasi eza mais toyeba ke ngonga ekoki molimo ya Sankara ebotama molimo ya Kasavubu ebotama molimo ya Lumumba ebotama bamilimo wana oyo eza ya barévolution ebotami ngonga oyo ekomi ngonga ya révolution to race noire fo totelema toyingi lisusu buzoba te na Afrique lelo Ibrahim Traoré atelemi na Congo Constant Mutamba atelemi balingi basalela ye kaka bacréele kaka babiloko moko mpo bazilisa ye lelo Faci arépondre merci mingi na Faci Beton na korépondre Constant Mutamba parce que tozomona un jeune conscient ministre conscient oyo aye mpona asomisa conscience abundela babien ya peuple Constant Mutamba en tout cas je te salue ministre d'état nasali na pesi yo mbote vraiment donc tozoluka baministre comme baministre comme Constant Mutamba ministre conscient oyo aza capable mpona kobundela peuple bavitel camera nyonso soi-disant banani en tout cas vraiment nayebi te bato oyo bazoboma mboka bazoyiba babie richesse ya mboka bango nde bazoprotege bazopesa bagrade bato bazosala ke bazobundela mboka mpo mboka ekende liboso mais na moment oyo boza suna esika te esprit wana ya révolution ndenge ebotami bokokanga yango lisusu te nde tomona Ibrahim Traoré j'étais salé mo président à partir ya Burkina Faso Ibrahim Traoré tozomona baeffet baœuvre ya Ibrahim Traoré en tout cas ezosonga baprésident nyonso Afrique bazala exemple ya Ibrahim Traoré so tozwi kaka même 5 présidents d'Afrique comme Ibrahim Traoré Afrique échangé donc totelema tobanga te bajeune totelema mpo tobundela mboka oyo biso so tobundeli yango te moto mosusu abundela yango aza te moto abundelaka mboka abangaka liwa te
un révolutionnaire avant la loi. Donc, mboka nyonso pe bon photo ça révolution. Révolution populaire. Donc, surtout ça révolution te ko bundela mboka nte. Biso to ça révolution spirituelle. Yango no besoin mona mokili ningani partout. Ndenge eza de troisième guerre mondiale. Izoya. Bino bato besoin na mbongo, besoin possibilité bosa sa bilanga. Bosa sa bilanga po makambo ezoya mundela ya kimela. Mo bambote na bato ayo. Merci beaucoup na pesi mbote KSP Mayangi na tumwa menga. En tout cas papa zo fongola conscience ya Poso Moindo azawa na pona lobiko ya Poso Moindo yende ba pesi clé pona aya ko révéler père ko indépendance spirituelle. O balobaki na biso na 4e génération motinda mi ya koyai wana obenga na komba kwa tulendo. Tozo mona ba signe ke monga na biso ekoki matondo mingi pe KSP Mayangi na président na biso représentant ya Angola a président national président Yombe Chakala. En tout cas fumu gembango azala na yo misala ekele liboso pe KSP Mayangi na milongi nyonso bate nyonso ya ACK Kintradi kia bangunza ko bana direction générale pe partout tozali KSP Mayangi na basali nyonso oyo batelemi na kingunza pe na ba église nyonso nzela Kongo. Calamité toujours fête ya le 2 juillet yando na Timba Vita mama ya solo mama original mama de mama guerrier oya bundaki po na biso bato mingi Maria wana toyebi ke Maria epa tolekika hein bon ça fait malamu na biso nyonso en tout cas KSP Mayangi na bato nyonso ba dirigeant nyonso et courage na Costa Mutamba. Force à toi, bakoko bazala yo fumukimbangu ozaninga olobaki ke oza descendance ya fumukimbangu, descendance ya mama ndo na Timba Vita, descendance ya Kasavubu, descendance ya Lumumba, saelangu na motema moko yaka mobimba na kingunza. Okomona baolongisa un jour soko ye okoma président de la République. On était là avec papa Lwamba Madita Mahambalobi Sangage Kelu. Etali na ngonga te kwa zana matoya yoka ekosala bien. Merci beaucoup na batutu pour accompagner masolo ya balabala. Merci beaucoup à toi mwasi ya peme Raoul Milka Raoul ya boss Milka Raoul pour moleke belé kota masolo ya balabala ekosala bien paka dabanda place au bino bolimaka place osenga bolia place osenga bomela eloko ya qualité boyaka kaka awa ekosala bien. Donc on est ensemble avec vous. Ciao la famille.